Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Moi moninga mawate mokilo yo mabe soki ozanga mbongo kweshui na maloba na yo mokilo etonda corruption bato nyonso corrompu mensonge ezwa place ya vérité yesusa lozonga soki ozanga mbongo na mokili okokweya ii soki pe ozanga relation okokweya ii soki pe ozanga soutien okokweya ii soki pe otanga mingi te okokweya ii baye na mayele ya bato ya mokili kasi ya nzambe te soki ozanga relation okokweya ii relation ya solo c'est Jésus-Christ. Appui à solo, c'est Jésus-Christ. Relation ya solo ndekonanga, c'est Jésus-Christ. Maele ya solo, c'est Jésus-Christ. Avocat ya solo, c'est Jésus-Christ. Jugement ya solo, eza ya Jésus-Christ. Bayena maela batwa mokili kasi ya nzambe te. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé na vandi na ndaku pe na tali ba video na makambo za koleka na communauté. Bien-aimé na yoki posa kolela na remercier Adoyoué na remercier na émission Salaki na remercier pe Noli Tambo na émission Salaki yango tindi biso tozo ba argument pour toi ko éclaircir peuple de Dieu. Oh peuple de Dieu, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé mokilize akubeba yango toyembi na nzembo mwana moninga mawate soki ozanga mbongo okoeshue na maloba na yo atoye na vérité mensonge ezwa place tozomona lelo famille ya kulutu na biso Antoine baye kokotela mwana na bango bien-aimé oh mwana moninga mawate bazata na mawa ya batute bien-aimé dans le Seigneur bazata na mawa ya batute donc baye kokotela banu mwanu ya bango yango bien-aimé avant toloba totala nanu ba vidéo na bango ndenge bakoteli mwanu ya bango après tozonga au nom de Jésus qui totala nanu noko pa yaki tataliki totala no tataliki après tozonga na kombo na Yesu Kristo. Bosala ba banderole bokoma libérer Kofi azali innocent, libérer Kofi azali innocent, aza violeur te. Bosala ba banderole bokoma libérer Kofi azali innocent, libérer Kofi azali innocent, aza violeur te. Bien-aimé bolandi tataliki makambo lobi total appel lisusu leki ya Antoine makambo aye koloba tolanda ye na kombo na Yesu Kristo. Nga tutoroba na oloba na télévision na mona jamais Kofi na mbetu na mwasi moroboy ou ba kota na hotel na pardon na mwasi na danseuse moroboy mais c'est normal que vous monete te mais soki ezaki makambo ezaki fréquent ndengwana na leki na za le tout na omona tambala moko nga tutoroba na oloba na télévision na mona jamais Kofi na mbetu na mwasi moroboy ou ba kota na hotel na pardon na mwasi na danseuse moroboy mais c'est normal que vous monete mais soki ezaki makambo ezaki fréquent ndengwana na leki na za le tout na omona tambala moko bien-aimé pesi pasi epesi mawa epesi vraiment mawa et total atale sur deuxième vidéo total ango lisusu après tozonga na jina na Yesu. Madame le juge, permettez-moi de vous dire quelque chose. Donc d'après le discours de ces filles, cette dame, moi je le faisais l'amour 64 fois par mois, tout en étant marié. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Donc d'après le discours de ces filles, cette dame, moi je le faisais l'amour 64 fois par mois, tout en étant marié. Bien-aimé dans le Seigneur, epesi pasi, bien-aimé, bomoni ba vidéo ya famille. Donc avant to sambela, total appel sous danseuse moko, deux danseuses,
Tout un des danseuses, après tout, on a combo na Jésus Christ. Allez, garçon, on a mon Jean-Jacques Bayonne. Ah ben, est-ce qu'on peut expliquer, bango? C'est danseuse de Kofi, ah, nous avons rappelé Kofi, autant que ça, la chanteuse Skola. Babia, a salu quand a ça qui Skola. Ah, mais ils ont raté. Après, ils ont appelé comme ça, hein, comme ça. Quand ils soit bêtis ma cassi, soit bêtis pas ma cassi, boum, boum, on est à zina. Tu vois que c'est la chef ten. Soit bêtis 2 fois comme ça, tu vois que on a peut-être la rosette. Soit bêtis ma lembe. Voilà, tam so mon la kutu boyo ki na minute mais bobi maté ou bobi mi demba mo boyo preso bengo benga. Non, il faut pas beaux appeler attentif boyo quand vraiment que non. Pour tant ou déjà boyo qui clé déjà la porte. Volume à TV bo kiti ici. Pour boyo bité tam so volume ko za makasi, tam so ba ko benga biso to yo kati. Kasa bengo boyo non ba diamant. Ah bengo na kombote. Azo benga biso na ko. Mais aza envie. Azo benga biso na kombote. Bon, mon nom qui limite ça, changer au cas où peut-être à changer. Mais moi, nazo makambo o ngai na leka quoi. Et ça makambo ngai na leka. Oui, tu sais comme babibole na e parce que azo bima azo kanga fongola. Mais tant kangi bongo, nous on est resté dans la chambre. Tous en habitué sur ma solo et tout et tout. Mais dès que quelqu'un qui clé, ils ont côte à la porte, beaucoup mis stressé. Mais c'est comme des chiens. Beaucoup de banga, je sais pas, donc, pardon, c'est la personne qui a dit biso. Yende mtokolo baki ah, ngapi na za papa, na za na bana, est-ce que bana nga bako sa bango bongo. Tala bana bato, lelo bango pe bakopi ba parents. Est-ce que maman na za la bango za malam. Rien pour nous qui n'ont été. $100 bando futa na quartier, te ba ko futa ngale lelo bi pe ba futinga te. Oh. Au lobby $100 vers bando futa na quartier la te. Ako futa ngale lelo, tant so mo na pe na ozwate. Nga ndo zo mbongo ka $100 na quartier la te na kipe ba leki. Na mi kipe maman na famille pauvre. Nga na famille pauvre ma case. Na kene quartier la te pona ke luka moi eloko na zo pona beaucoup la famille. Attends, yoga ki ki quartier la te on CP la ki. Na yoga ki ba futa pe salaire, ton fait chipa bi na divine ba futa salaire na mema ku na nga. Ako ba futa salaire to kende. Na yo mona kene pa vera mbena tali salaire en $100. Pe ozongo lelo ozwi tamsu mwana kuna bamsu bazwi bino mwa obozwi te mwana kuna bino bozwi mwana kuna bamsu dans ya karabon aya kidase zane loko te ha kidase zane loko te mbongo to kotsa ne ba boss bango nde bazwaka biso ba supposer biso lati lo mukuse obimisi njoto no libanda na ebe de grand to ndenge ezata zo mona mais ozo lango tamsu le rien de ta se comprendre ndeni non zanyo so mais na sira makolo na ngai na personne pona zo makampo so na personne te na okanga o mote na mata podium na passe oyeba nga na passe tellement ndo pesa te na komo pesa ndi na komo zo makambo yo beta yo pe koto wana o na lekati na leka ko tala pona zo makambo wana pana ba bureau te wana place na zara na quartier la te pona zo makambo donc tant na moni ke na pesi pe ka $100 et continuer na beke na longo na ke pas Adolphe na ke pas Adolphe na mi bomi sous na pesi su nzoto amoni nga na lingi na producteur ayoka zuwa na moni me na zo mi boma donc bango neska ba ndenge moko donc ça Congo bande mo ba ko sabino te ke o leader mo bimana danser te ba kosi bango nyonso mona banzoto nso ba danser so ko pesi te no mo ka leader o lingote o yanga etina ba danser mi ba ke simba kisi e me ndini leader o lingote betongo o vendo réseau bita o lingote pona o pesi nzoto te mais tant na o pesa nzoto amoni na e na ko na o mata e divine lekela nga la ba orchestre on a leka ba leader ba kenda na ngai pona zo makambu ka ba lexa na clip pona sala bo pona matata avion pambo yo mo la ka danser za mati avion pambo. Bien-aimé, bon, mon idée dans ce zouana, c'est que makambo nyonso bango balobi ezakaka lokuta. Voilà. Biso ndegenga na yawa na yetepo na ku mema ya Antoine na boloko. Boloko neze sengo na biso te. Mais eloko biso tozo senga na ya Antoine atika mabe parce que biso toza ba petit na ye to bike ya Antoine aza mutu mabe asala makamabe. Voilà. Total lisusu donc c'est que makambo nyonso ba danser zwana ba lobaka ezaka lokuta. Total appel lisusu zo bozi pe makambo lobaka donc ezaka ka lokuta. To landa yango na kombo na Yesu Kristo. Plus tard, to kutana Nzambe mo ebi ndinga osukisa makambo na mais essentiel nga osala justice oyo devant Nzambe pona bata mukilika ati. Mamlo loba ezaka remike
na olobaka ate mpo bato batalanga na bandako ezobosana bapona kofi na omifunda mpe direct bakopa nzambe parce que eza justice moko boye non donc témoignage mpa nzambe mamaka mosusu nazoloba mpo nzambe mpe ayeba na kolimbisa nga mokie mokie na kokolabore na makambo mabe mosusu nasala na kofi ntinga nalobaki ke toza deya na satan tokozala na kofi te eza pamba te parce que ngai moko nano kofi asalisanga bamakambo mosusu moi na basala bamai wana tozala na baflave wana kitindanga bamission mosusu nakutana na basirene nakutana na babelima bato balaka te oso comprendre donc ya omonaka na babiloko mosusu navandi boye so nasiliki mamono nakomi na kanda makasi ya kofi mpo nazotala bavio nini asalisa émission oti koleka na biso mwa eloko moko mwa mibale oyo ya makambo banosala bamusicien akushaka bamusicien azokushe basi na bango donc emonaki ndenge euti kosala esalaki mwa bamusicien mosusu bakomobenganga na batelefone bien aimé c'est que eza kaka lokuta po tomoni noko ndenge ekokotela mwana na ye tomoni mpe petit frère ndenge okotela grand frère na ye donc c'est que makambo tout oyo bato bazoloba baza bajaloux baza lokuta baza mitema mabe baza contre donc c'est que ndeko na bango asala mabe ndeko na bango adétruire bato ndeko na bango asala nyonso mabe mpo na bango bakokotela kaka ndeko na bango mpo mbate baza na mbongo babota bana msu baza bavoyu bakoboma bato bazodenonse ndeko na bango pamba te baza na mbongo bakofuta pe bato batuer mpo batue bato bakofuta bavoka mpo bakanga bato. Bien aimé dans le Seigneur, message nangeza na famille ya Antoine pe na bafanatique ya Antoine avant na sambela nazo senga na bino boyebisa ya Antoine aboma orchestre bopesi bana o ya bino bopesi bana na bino propre bazala ba musicien bazala ba danseuse mais boko sala ngote bo bana bato ngamo na za témoignage vivant ya Antoine abimelanga na 3h du matin. C'était pourquoi na yoki leki na ya lobike comme les tuturoba a lobike amone sika mon côté ba côté ici dans na chambre bonga ba bimelenga na 3h du matin. C'était pourquoi et resema zaki ya nzambe ba tushanga ite bo ba danser so ba lobi wana donc yo doti grand frère boti sa ba danser mususu yo mto kota ba danser so wana chambre tuturoba talama wa pe baninga. Bien aimé, namoni na bondela yambo toto passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Merci nous autres misabiso papa na bit mokaba no babika. Mokile tondi na mabe, mokile tondi na bato mabe. Papa batala ka intérêt na bango, batala ka intérêt ya baninga te. Papa meki koloba babomi yo, meki koloba bakangisi yo. Pamba te bazana mbongo, pamba te bazana renommée, pamba te bazana relation. Oh papa, mais biso la véritable relation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avocat ya solo, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jugement ya solo, ezaloya nzambe. Oh, alléluia. Nous serons jugés par notre Seigneur Jésus-Christ. Papa elike na biso ka epana yo papa biso toko luba pamba te bandeko na biso bakabona na bato mabe bakabona na makambo mabe pamba te po babikisa milimo na bango papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé aux adresses bien awa pembe na pembe vérité de vérité révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso akufela ce qui yeso akufela yote oko finga biso oko luka biso oko sala biso mabe po yeso akufela yote. Voilà yoza mutu nzamba ba indo oza mutu abatam susu islam oza mutu soki na yebi na ngati oza yeso akufela yote oza mutu abinzambi nzambi. Voilà bamsu ba Jésus mais Jésus oyo wapi. Alléluia. Jésus oyo wapi. Oya ténèbres, to Jésus ya biso. Oya ba catholique bikiko, to oya biso. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, osana balabala ba Yesu. Simplement le Père envoie ton frère pour édifier yo. Na kombo na Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, eza pasi bomoni ba vidéo. Bien aimé, donc ça veut dire que ba kosi la kaka kulutu makambo. Ba kosi la kaka makambo. Yazani clean bakosi la kaka makambo eza pasi yango moni papa tindi biso po ete to fungola bandeko ya biso. Bien aimé le Seigneur biso toza contre ya Antoinité biso toye ko lukela e malheur te mais biso toza netinga na za véritable petit frère na ye ngalinga ra mingi. Voilà po na vanda na ndaku epa ya papa na na mama na ye. Voilà makambo belé pe na solola na papa. Voilà makambo petit frère yo loba et ça linga pasi
Tata l'écoute le baki moi bien. Mes petits frères, Bagamba Lobby, à grand frère naïe, aux hommes fanatique. Voilà, ça fanatique, il y a grand frère naïe. Donc, ou soit à yebi na grand frère naïe, ou soit à yebi, ou soit yé pas à nakata misala. Voilà. Mais ce temps, un peu comme Jésus-Christ, après si verset moko là où le péché a abondé, voilà, la grâce a surabondé. Donc, ça, c'est que pour toi, soko sali mabe mingi, nenzambe grâce neye. C'est terrible. Soko yebi makamba ko verset te, ko kota sudo domaine wana te pobiso tokoya. Voilà, lobaka makamozo ba kifana kuiti na yo. Bien aimé dans le Seigneur, donc autant à verset liboso, nazana Job, Job chapitre 15, verset 31. Job chapitre 15, verset 31. Bien aimé, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, nazana Job chapitre 15, verset 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il a confiance dans le mal, alléluia. Ah, s'il a confiance dans le mal, il se trompe. Alléluia. Car le mal arrivera, car le mal sera sa récompense. Verset 31, Job 15, verset 31. S'il a confiance dans le mal, donc si on a confiance dans ma bé, dans ma camposalaka, yoka. Et s'il a confiance dans le mal, il se trompe. Vous savez qu'on s'est trompé, il a confiance dans ma bé au salaka. Car le mal sera sa récompense. Tu seras récompensé par le mal. Voilà. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Écoutez le verset 32. Elle arrivera. Donc le mal arrivera dans ta vie. Elle arrivera avant le terme de tes jours. Ah, bien aimé, yum to salaka mabe, yum to salaka batu mabe, yum to tonga kabatu, yum to yiba kabatu, yum to boma kabatu, yum to viola kabatu, yum to melaka makila batu, yum to salaka batu mabe, ozali wapi, bino batu mabe, boza partout na monde, bino bokangisa kabatu, po boza na mbongo, bosalaka batu mabe, boza ba violent, boza ba botamolaka na ba brigand, botamolaka na ba assassin, bodétruisaka ba via batu, parce que vous croyez que vous êtes les plus forts. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Bible le bibouille. Elle arrivera avant le terme de ses jours. Ma beko comme la yo avant le terme de jour na yo. Écoutez, et son rameau ne viendra plus. Voilà. Bien le Seigneur, tout tika kosala na mabe. Bino batu bosala ka mabe. Boyi ba kenzambe azali. Dieu existe. La colère de Dieu viendra. Bino batu bo detuzaka ba vie ya batu. Bino batu bo panzaka mabala ya batu. Bino batu bo bebisaka ba vie ya bana batu. Pamba te batangi mingi te. Tout ça, ezoya na mboka na biso. Mboka na biso, donc, ba détruisa études, enseignement, eza bani. Partout en Afrique, na yebisa kibino, un frère Camerounais, mta yebisa nga yango. Après, na yeba nga ngombe, d'autres changer ki na ye. Alors, bina nga frère, tala bien Afrique, mobimba, ba bebisa ba études, pour batu baza la maye le mingite. Pambate, ba politicien, ba salamisa na bango ma paix. Voilà. Voilà. Donc, moni ke batu baza na ba argumenté. Yango moni lelo oyo. Ata mutu asali mabe, ba fana kuite bakoya, ba famille bakoya, pambate baza na mbongo, pambate batanga ki mwa koleka mwa batu wana, baza na ba argument, baza sûr na mayele na bango, mais intelligence humaine, baza sûr na ba mbongo na bango bako corrompre. Mais souvenez-vous Michael Jackson, akene ko futa le plus grand docteur, mais akufa. Ah, malgré que fout le plus grand docteur, mère Koufa, babiso ba frère JF, ceux qui un jour au côté boloko, et que vous allez pour te violer, et que vous allez pour te bomi, mais que vous allez pour la vérité, ma comme tout zoloba. Yango Jésus-Christ, ba bomaki pour la vérité, ba apôtre Jésus-Christ, ba Paul, ba Pierre, ba Kota, ba boloko, uniquement pour la vérité, ba te aki Yesu. Yango moni biso yo, ba faux pasteur, ba linga bisote. Parce que ba faux pasteur, ba lingi ba yi, ba mbunga bat, ba dirisaka ba via bat, ba koma ba père spirituel na ba via bat. Ok, Dieu n'envoie pas le père spirituel, Dieu envoie simplement le message, des messagers. Ba liaka ba dîme, la dîme n'a jamais été de l'argent. Voilà. Ba donc ba tuana ba ye, donc ba baptême d'eau. Batchaka batuna makamoko charnel. Ok, Jésus-Christ bien aimé c'est spirituel. Et on va faux pasteur balingara bisote, ba musicien le côté ba ndoki balingara bisote pour te dénoncer mabe na bango, bien aimé bato mabe ba politicien mabe balingara bisote, bato mabe ba ndoki balingara bisote pour te dénoncer ka bango. Bien aimé dans le Seigneur. Token na verset mususu, bien aimé yoko to kotanga wa. Bien aimé nazana 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, on a verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, de Nazareth, le leader de leaders. Alléluia. N'impose les mains à personne avec précipitation. Écoutez la suite. Et ne participe pas au péché d'autrui. Et ne participe pas
au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Au verset où ils allaient pour Nabandeko ya Antoine. Au boya qui wana babi ne participe pas au péché d'autrui. Bien mais tango soki kasi ya solo kasi kulutu makamwana salaka yango. Bozo participer na péché na ye, vous irez en enfer. Ceux qui ont condamné, bien peu beaucoup ça la condamné pareil. Voilà. Yango moninga frère JF atandi kunanga ngabo mingo bagate ado yunga na denosaka ado ye mwasi abala ata lokwa famille nanga parce que mama ya mwasi wana aza ami intime ya sœur nanga Poliane da Poliane bakola ensemble basala makamusto ensemble donc c'est la famille mais tant on a yaka boy pona tant on a bla denosaka do yo pona idolâtrie ya Konde Dominique le sorcier amesa bato ba pétrole azo détruire ba via bato tant on a yaka bongo bien aimé na longola kati famille naka ko dénoncer parce que j'aime adoyoué pour adoyoué al kabwana na idolâtrie pour le loso a koufi akutana na nzambe parce que la parole de Dieu déclare les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux bien mais biso to botaba na minka loka ba ya Antoine et na bana mususu bani makambo nzambe te et ça bana mususu balingi na bango mokili mais moi na ngana ko côté la été le biso ka juli kambo akomona ngai te akomona ngai te parce que moi je suis juste. Je suis un vrai. Même na famille nanga. Muto alingi yesute. Alingi ne makama be. Mais suki bakangi yo. Suko bumi mutu. To seli mutu mabe. Oko mona ngai te. Parce que nga na zo teya. Na lubaka vérité. Mais nga na kulando na mabete. Suko bolinga ya Antoine ya solo. Bolande na mabete. Boy bisa ya. Réponds-toi. Boy ko senga batu pardon. Na makambo sala bango. Nga na za témoin vivant. Nga za témoin vivant. Na ipsi no bimena nga na 3 heures. C'était pourquoi? Nema dit qu'à tentaté pourquoi? Pourquoi? Makambuze belé. Tout ça contre yété. Biso tout ça bananzam tout ça na lumière. Tout qu'est-ce qu'a ténèbres ça? Tout y a na lumière. Est-ce qu'a Satan ça? Tout y a na Jésus-Christ. Tout ça a besoin à tika sabat mabe. Voilà. Ceux qui beaucoup foutent à bavoyumbongo. Ceux qui beaucoup kangisa biso. On est prêts. Mais nous allons dire la vérité. Même na boulot. Tout la vérité. Beaucoup de manzoto, mais beaucoup de molimo te. Molimo kozongi pa papa. Moi ya bino molimo ekende wapi? C'est la question que je nous pose. Bien aimé dans le Seigneur, n'a qu'un verset na biso souka, n'a qu'un Galate. Bien aimé le temps na Galata. Galate, verset na tanga ngope mingo yebiango. Galate chapitre 6 verset 7. Galate chapitre 6 verset 7. Bien aimé, mais je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Bien aimé, tout ça dans Galates chapitre 6, dans verset 7. Je lis au nom de notre leader, le seul, l'unique, le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Yoka bien aimé le Seigneur. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nyoso moto akubuka, akolona, akubuka yango. Sokolona ka pondu, okubuka pondu, okubuka bite kute. Sokolona ki nzete avocat. Obuka ka avocat, obuka mangate. Donc batu tout bafunda ka vie bakosa. Na kisasa bafunda ki vie bakosa ki. Donc do makambo tout bakosaka. O baba kangunda, o po basala bakosaka. Parce que le vieux a l'argent, a coupé ça. Parce que le vieux a tanga, azana mayela, abiko jongler bamo et la famille vous venez. Et voilà, besoin na makamba koloba. Mais besoin de makambo belé a via salaire mabe. Tout makambo belé. Ok, so c'est la cité, c'est le mot mandundu. Eh, mandundu, talak, mutabomango, Xavier. Ils ont histoire vraie. So la mbemba, à ça la vidéo, ils ont na YouTube. Ba pesa e côté, on est pas solé moutou. Ba pesa e mbongo. Nzo ke sa kibiloko mabe. Alors, biloko tu na soki to lobi yango, to sali mabe. Il faut bo luka biso, il faut bo dénoncer biso, il faut bo sala makama mabe. Ok, ceux qui te sont bémissé yango, ils ont pour via bongo la motema na ye. Ba aussi ba kufi vers l'équipe on est l'autre côté. Vie pas ko kufa. Alors soka kufi molimo ne kende. Boloko za na rien, ata beti boloko za na rien, mais liwande za problème. Liwande za problème. Biso ko beta soka ba boloko za rien, mais soki moto akufi ayebi nzambe te sili. Banzambe ba komo botanga la nzambe wana, nzambe wasala ka mabe azala te. Wana za nzambe wa Satan. Dieu avec des minuscules, pas des majuscules. Alors voilà, bande konangai, communauté zana pasi. Makamzo le kana communauté, batu bazo appuyer mabe, batu bazo appuyer le mal,
bato soki oza na relation te, soki oza na mbongo te, soki oza na puya batu te, soki na famille oza na motu moko boye te, esili na yo. Voilà. Donc bako mate yo, bako gagner yo na ba procès, ba osala mambo ebele. Eza nango problème te. Le Seigneur Jésus-Christ alobaki, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons Jésus-Christ. Il est en nous. Il n'est pas dans le monde, il est en nous. Le monde, c'est le diable est dans le monde parce que baboakaye. Basirene des eaux, basana maï. Donc baboaka ba musu bakoya na maï, musu bakoya na zamba, musu bakoya na moki. Bazawana, bazo détruire. Bazo détruire. Frère nanga, sœur nanga, soko za na Yesu te. Ki ba na camarade ozala pembe na yo, akomemo na mabe. Ki ba na mutu musu yo bala, soza mutu mabe, akomemo na mabe. Mutu amemako na mabe, ki ba za nzambe te. Keba, même la famille, mutu mwa pesa ko ba mbongo, mbongo na pesa ko poani. Keba, 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 ndeko nanga, kanga mana Seigneur Jésus-Christ. Nzambe batela bandeko na ngai, o balandi message yo, sala bango grâce ba okaba musique mokili wana te. Sala bango grâce ba landaka ba mission mokili wana te, ni bato mokili wana. Sala bango grâce ba etanga makaka na yo Seigneur Jésus-Christ. Ba ye ba yo pe bazala sauver na kombo na Jésus-Christ. Amen. Satana na bademona ye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.